parmi biso 12 enfants dans la bimi yomora bima na musique on a bimi na musique aiko bota bano yanga et puis aiko remarquer na boti au moins 6 chanteurs. OK. Bon s'appelle Loro Nanzemwa Gims. Nanzemwa Gims. Pourquoi pas? Le net il va rythme donc on est dans rythme. C'est tant à ça qui ça peut comme jamais j'étais là. Moi il tendait ça suka na succès. C'était na corriger Nzemwa Mobimba non. Il y a ça ligno so papa ayoki saka. Bango tout daju soka sale loko bayoki sanga va ebima. Ngabi oyo za danger. To comme le ba master. Ndenge mokolo ba fali ba Panama. Tant on a sali bouquet de fleurs na antenne na osala ne bosaka ba hit parade ya ba chanson chaque année ndenge osala kawana na batra record na habite soki moto so alenga na record wana 9 ans ya succès ya bouquet de fleurs ba pesa ngai la voix d'Isaïe pesa ngai cadeau omeminga motema nyoso keina mwango natikali lokola ebole nakomi solo denge yo kutu makila manjuto manga makabani fifi kitoko na weli nini o kolata ya mpamba olataki emimisinga ngambo na motema nanga. On a trouvé Gandhi, Maître Gims, on a trouvé musicien et après une année 2 ans. Et pourtant Njoka Saka déjà succès na combat Gims. On a bien na combat Gims c'était na Gandhi. Bon c'est le papa de Gims. Bon na qui pas raté ti na we baké bana yana zo ba ser na yo alanda e feature. Abi mais Maître Gims c'est Gandhi chante hein. On a châtelé kuna bantura ka tunga bien bon. Fauteuil ya mokonzi mo telemi monsieur Juna sti ba mindele ba antier bo ba chaki tembe non aza mwana ngate aiko identifier nga na sapé comme jamais nango mona ka 25 nga na fauteuil ya barwa ye mo ka simbikan asima na ngai pour la kisabango que non c'est mon père Juna jana na sapé comme jamais Oh, il a fallu tout ça. Ouais. Na CP là moi na mata do non c'est pas na betele maboko daju a monter na octave mususu donc na CP là qui makasi moi na zo évoluer makasi tant à comprendre qui frère na Oui Trésor. Boni. Ouais, ça va. Biso toi nzala, toi un bloc relié. Non, Trésor, ne te jouez pas avec moi. Bo saka nanga te communine. Hein? Aziza ucho benga nga yaya loka relié zate. Carmia benga nga kuna yaya to l'ambité. Au juste, j'ai envoyé moi on a tindi 300 € pour na ba provision. Mais bozo bisanga lelo. Lelo kaka na débia moi bo loka relié zate donc provision to ba maman tie na provision na nda coûter. Ne te jouez pas avec moi l'argent en Europe, je te ramasse pas dans le dessous du trou du sourire papa. Tala, bosala lisusu lokola anste, cuisine na biso. Et bongiseli bande konabino na ba masa na bino, merkambo ya kitoko. Pona kosomba biloko na mokili mobimba, consultez notre site internet ou téléchargez l'application Cuisine Abisso, topez beau s'abonner na page Facebook, Twitter, Instagram, to YouTube, topez bo benga na numéro ya Cuisine Abisso. Cuisine Abisso. Et ko komisa biloko na bino, na ba famille na bino, paye pas ba masa na bino na Kinshasa. Surtout, profitez de la formule Nabisso, pack Poesa très avantageux. Voilà, Bossamboué. Pas question de comme ça. Je paye l'argent, on vous grignote la nourriture là-bas. Maintenant, quand moi, les là, comment on l'y a, quand moi, les là, comment on l'y a, est-ce que là, vous savez pas où l'y a? Il faut ça, là, où l'y a? Dans mon lien, ça n'a pas mis mon lien, ils allaient pour la sauce oil. Sauce piment numéro 1. Nairobi Mobima. Pili. Et ça, la même la moi la mboka. Pico chili. Sauce piment. Pili. Oh, intéressant.
Pico Chili. Solution à mesa. Pico Chili. Suivre. Merci à Sylvie Bongo, Anne Bombo d'être toujours là, en train de suivre cette émission. Nous allons devoir nous lever pour accueillir notre invité. Fidèles téléspectateurs, je l'ai dit tout à l'heure, il a toujours été un peu absent, mais aujourd'hui, moi j'ai dit un grand merci. Il est là à l'heure, c'est un dimanche, mais après... Pipi, pipi. Oui, papi, pipi. Bonjour et bon dimanche. Bonjour, hein. Leki. Kouloto. Esayo. Avec blouson de rotikate. Ça va? Ça va très bien. Très très bien. Kitoko makasi. C'était facile d'arriver ici ou bien moins embouteillage? Bouchon na beti Moins wa. bouchon. Deux heures na Kingandi. Bon, ça va. Hein? Donc on a biso malem air on est air de pointe. Il faut dire que en dehors il y a réalité à Covid, toujours vivre, on a accepté de vivre avec. Ça t'a un peu bouleversé aussi. Aussi vaccin, tout va bien. Si kalate nazo c'est la soki na kozwa soki bino to bozo. Non, non, je naza déjà programmé il faut nazo. Ah, qu'on apparemment combien de rendez-vous? Ouais. Mais est-ce que c'est facile de vivre avec? Et bloquer moment pour belé makasi do moi écoute bisonyo so ensemble monde entier peut-être. Merci, nous allons nous asseoir. Moi, c'est un plaisir. Alors, je rappelle à tous les téléspectateurs, pour ceux qui ne connaissent pas, nous sommes en face d'un grand. Un grand parce que pour nous, non seulement qu'il est artiste musicien, mais aussi ce sont des icônes qui aujourd'hui, à travers les enfants, on arrive à jeter des fleurs à papa. Et à travers papa, on a pu comprendre qu'on peut aussi avoir cet arbre qui donne de bons fruits. Donc, il s'appelle Juna Janana. Oui, c'est moi. Waouh! Je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le papa de Maître Gims, le papa de Dadju, le papa de... Le papa de Juna Family. Juna Family. Oui, ils sont beaucoup. Bana Nyoso. Juna Family, Bango Nyoso, baza bien. Très bien. Alors, bienvenue à Kinshasa, surtout dans cette émission B1 Music. Après trop d'attentes, tout d'abord, Luka, enfin. Est-ce qu'aujourd'hui, prêt à répondre à toutes nos questions? Ma question est bien à vous répondre. Mais question ma baise à Lara. Moutoune dans l'issacité, Moutoune dans la Moutouna. Ouais. Bon, ma question, c'est que la réponse est à la raté, ils allaient payer. Ils ont coûté un angoté. Non, au coûté un ango, lelo. Ah, avec plaisir. Moi, ça me fait plaisir. Alors, déjà, pour commencer, téléspectateurs, peut-être qu'il y a d'abord un message pour eux. Oui, Bana Mboka, Bana RDC, Bana Kin Yabisomoko qui s'assa la belle. Naye, dengue. Journaliste na biso monene ya uti ko annoncer absence na ngai eza makasi. Ouais. Bala liboso na passé une émission na ye ndenge boyebi na kuti mboka na ngai ona kola ona sala makambo ebele awa. Yango na ye na pesi bino so bana kin bana RDC nyoso ba province nyoso ba mbote belé c'est Juna Janana RTL normal. Radio Télé Litoy. C'est moi. Quels sont les bons souvenirs quand tu dis directement RTL? Tu revois quoi dans toi? Au Mounanini à l'époque? Non, ils ont rappelé un belé. Événement belé à l'époque, dans les années là. Langa Star. J'habite sur Tobanda Nango. Tobanda. Le Banda de côté Agnoso. Agnoso. Ouais, bien sûr. Il suffit le coller. Langa Star. Viva la musique. Kuna na onte kuna Tobanda inde kuna. Tokoma. Tokoma. Bah surprise. C'est belé hein. C'était ça. En fait, avant na Yambayo. Oui. Na kota ki penda labo. Aïe. Na vante ba Sampengo. Ba Ibrahim Loumou na bino pour te préparer l'émission. Ba mususu lero na botamite ezali pe. Ezali. Ezali? Na wanga na ngoteza. Tolo banyoso o sepela.
OCP là. Ok. On peut Toko Banda. Oui, Tobanda, merci. Voilà, alors je disais tout à l'heure, quand tu reviens comme ça à Kinshasa, après tous ces temps d'absence, chaque fois quand tu reviens, quels sont les bons souvenirs que tu as à Mbokao du côté musical? Quand tu arrives, quels sont les souvenirs dans ma place où par exemple au Leka, au Tigab Empreinte, c'est où? Un peu d'histoire. Ouais, bon. On a déjà succès pour Nanga Penza, succès bandé na Langa Sars. L'air on a patron, il y a Langa Sars. Donc l'un des patrons. Là, c'est en quelle année? On a dans les années 82. Ok. Ouais. 82, tout ça, Langa Sars. Tozaki biso 7. Les 7 patrons. Ouais. D'abord, Zaki 6, Evoloko, Janana, Dindoyogo, Espérana Chakara, il y a Benz Boziana, et puis Roxy Timpaka. Niao, Roxy. Oui. Ouais. On a tout. Et puis Joe Mali, oui, je vois, le grand basiste, c'est Joe Mali. Ouais. Tout banda qui bongo. Et puis, tout dengue. Surtout ni bayana yo ba tout ça là qui succès makasi les 7 patrons tout bouger qui Afrique tin Europe et puis bikaka bon loko ya patron ba l'équipe belé bisiko mutamto aluka yende leader bisiko to panzana ki après 3 ans to panzana bisoto bamususu bakay basali ba Shockstar bamususu batikali bamususu ba continuer na langa sas. Et c'était quoi ton choix? Non, le choix est original. Hein. On a tiré na Evoloko, na langa sas. Oui, to Keiti, na l'air moko, na rejoindre Bozia na Ben Yamabo, paix à son âme, na Shockstar. Après Shockstar, on a recruté pauvre des Baba. Okay. Et puis on a recruté sous le grand chanteur Lelo à son frère Nani oh là là non Nani Carlito, merci Carlito Lassa. Okay. Carlito Lassa comme on est bon il y a comme frère ouais. Oui, na sepela kande to kutanaka na balera ba matanga azako prêcher ça la nga bien quoi ya zwa nzela na ye on ya nzela biso so biso tout zaba na nzakomba quoi. Et puis donc tu as recruté oui, pour continuer. Et to continuer na alors là faudra reconnaître que Shockstar oui na tiki langa ça on a kana Shockstar na discipline il y a Benz et puis Carlito et puis Ben Nyamabo oui tout ça et puis tout ça va voyage na poto plusieurs voyages et puis na Yesu Kolongwa na rejoindre les sous vive la musique il y a papa père son âme et puis dans mon histoire au Betty, j'aimerais quand même qu'on revienne. Mais avant cela, il y a une question de curiosité parce qu'après, tant au Betty, elle solo Bana et au Papa. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui au Bana Musique, Eza Nandenge famille ou Bana Musique, c'est venu de toi-même? Non, d'abord, musique, Eza Nandenge Ojukoloba, Eza na famille. Okay. Grand-père Nangai, na grand-mère Nangai. Bakutanaka na ba malinga à l'époque na ba village oya yembaka ba ikolingana OK tango na ba kokobar ko ba ko bota pero yanga yeza chanteur te ya yembagite azaki na armée ay ko botanga biso quoi parmi biso 12 enfants ngana bimi yomora bima na musique ta on a bimi na musique ay ko bota Bano Yanga, et puis on a remarqué, on a bâti au moins 6 chanteurs. Ok.
oyo liboso Sati toza na Trésor toza na Afi Juna toza na Gandhi bengaka Maître Gims. OK. Oui, toza na Ficha mwana mwasi chanteuse et puis toza na Daju toza na Darcy toza na Jani toza na Bango se peka bandulman. on a tangelo bayemba bango tout. OK. À l'époque Maître Gims tant abimi makasi azwaki bango tout basalaki Juna famille bayembaki ba image ezali akansi tokoluka yango comme ça na représenter. Alors donc na boti ba chanteur ba musicien kaka donc ezaki penza vraiment événement na vie nanga. Alors, si on doit rester dans l'histoire par rapport à parcours aux OP Sabiso, comment tu expliques Kolongwa, leader, na Langa Stars, Langa Stars, oui. Koya Kokoma, na Shock Star, Shock Star, après Tokoma Tumbamona Viva. Cela veut dire, yo patron, oui. l'orchestre Moroboé, Olongwe leader, Oyo Komando Ndulman Koto. Non, et pas na Shock Star, na qui musicien, il y a Ben Yamabote, na zaki coopérant, patron. Coopérant. Alors, comprends. J'aime bien les termes. Non. Quand tu dis coopérant, il y a une zonzing. Et comme il y a une zonzing, c'est ça. Mais na vive aux agis coopérantés. Na vive na coopéranté. Na vive à Zuyo. Na vive na poto tango to komi na poto to kutana na Bukul Papa Wemba abino Juna a rappelé la belle époque ne to banaka viva abino il faut awa za poto il faut to sangana. C'était comme ça. Abino pourquoi pas. Nani leader. Colon mouvement viva. Papa Wemba toujours. Kasi on a tout. Comment yo rondi mo uti leader. Oyo komandulman. De biso na Papa Wemba ngala soki na lobby na zaki musicien na poto ya vivre la musique non. Azoki albino il faut to collaborer toujours à ebi à cause on a musicien te na musicien na été a ebi que Juna coopérant parce que auti na langa sar patron alingi to tout ça front commun quoi pour un mouvement ndenge landaki vivre na poto ndenge pesaki. Ouais. Alors, il y a un titre qui m'a toujours amené à pouvoir comprendre aussi Nani Kolonzembo, c'est le titre Parapluie. Est-ce que Parapluie c'était une composition na yo to ezaki composition ya Papa Wemba? Lero na gina achini parce que na koti labo procès oyo na lobby na yo na koti. Non mais attends, je savais, on préparait cette émission depuis une semaine. Ouais. Après je devais déjà prendre mon temps pour savoir mes ressources. Et là où je vais comprendre c'est que la chanson est-ce que ezala Nzemonayo ou c'était une chanson de Papa Wemba que yo bimisaki avant, ou encore faut-il comme les sangs d'être le baraba parolier qui donnait les chansons avant? À répondre histoire voilà, j'aimerais bien. Quand j'étais encore na Viva à l'époque, on a balanga sar c'est ça. OK. Na Viva PDG que Mangana a créé Viva a créé langa sar. OK. Azui 3 personnes na Viva la musique, Dindo Yogo, Janana na Emenea, Kester. Na Zaiko kama azui Evoloko Bozi na Jomali. To sangani to sali langa stars. Tant to sali langa stars, ngala longo na Viva toket. Toke na Viva la musique. To komi kuna bon pété moment de bouger. Vers qui ça salisi orchestre ça gisi et bouger tout de suite Emenea a coquille ba tête on a te ba voloko sur place pour l'air on a là voloko nani Jean bon il y a Jean Emenea a kokagite abino azonga replier azongi tozui siko jenga ka espérant a remplacer na place ya Emenea. Vous comprenez? Donc on a remplacé Emenea.
sikoyo tokei sikoyo na maki vers Matadi na Bazaïre. OK. Ndenge ezali bon eza longue histoire ndenge na bisayo bon kiso tuni eza nini il fallait parapluie yango na biso parapluie wana na bandai ko répéter ngo tango zaki na viva la musique. Ouais. Na viva la musique eza na ordre yoka eza na ordre moko soko lingo bimisa nzembo na viva la musique il faut papa wemba to sale cassette audio à l'époque il faut yemoka yoka ka banzembo et mener ya pesi jana na pesi bipoli ya pesi jado le kambo je comprendre ya yoka kango yemoko nzembo il faut to tiango na mouvement je comprendre tout de suite baba biloko to pesa qui est ba CD na pesa qui tant on a longwe déjà tout ça to créer là ngala ça atiki ba cassette on essaie de caler non ouais tant on a commis to continuer na sali banze mosusu là ngala ça papa wemba abimisi sikoyo nzembo wana para pluie oyanga chérie mba ya tango sali yango tozaki na nani après PDG ke mangana tozaki na boss na biso Denewade vie na biso aki vie Denewade yemtako s'occuper na makambo na biso ayoki nzembo wana bimi papa wemba bimisi ngala bino nzembo wana ya parapluie eza nzembo nanga na ABC abi c'est vrai lokola PDG ke mangana zalaki na studio aza makambo nyonso na VV Santerre ndako na ye abi c'est vrai le même jour nuit wana to koti studio biso tout au salon moko ko boya lero wana komi patron donc il faut comment ki bongo mambo bandaka la mama musique ngala bino non ezanje mona po nzembo na ba identifier ezanje mona ngai na sali yango poso ezanje mona ngai tango sala ngo te bimisi nga bimisaki original ya nzembo wana papa wemba yembaki kaka na début atie refrain eloko mosusu yango wana esali mobulu babengi biso na soneka ba partie ya ba droit na biso donc bakufuta banani parce que titre yaki ka moko bon par respect ya papa wemba na baki non bako balinga bapesa nga mbongo wana nga bino mbongo wana bakupesa nga te il faut pesa papa wemba par respect. OK. Ya vient nga. Ah mais ça c'est une reconnaissance. Pourquoi trop de succès dans Shockstar? Ça j'aimerais quand même savoir parmi ba orchestre union sur les qui. Ça s'est justifié en quoi? Tango ba na tango na uti ko yebisa yo ki na recruter ba grand chanteur wana. Carlito Lassa. Tozui Debs de Baba. Tozui Defao. Tozui siko nani. Defao pour recruter. Des fois on a coutaki déjà ouais. Na bato na recruter comme balé. Ouais. Et puis ngai tout de suite ben na mimi so na poto. Mbala liboso ba débat ba ya poto ba Carlito ba nini to comme na Bruxelles. Na bani ko lakisa bango nzela ba nini babi ba ko bimate to kendaki na ba période ya hiver na vers décembre. To bani ko sala ba nzembo wana ba Riana ba Mbumelengi ba on peut voir ça en capella. Ba nzembo wana tout. Moi ba nzembo wana to ko zwa moi juste car en passant. Et rappelez Bisoka en fait pas on reste pas dans ça mais yamwana nazo bisala na ko moi ba rappelle kaka elengi na parce que ça ndete o beta moi quand to beta moi para fifi plaisir dans ngwana mais yamwana na ngina bisayo ki pour histoire ko kima na kubwaka la boîte d'argent mon tete mon patate na kubwaka au sepela na ngina bisopo ko kima ça c'est longtemps ça bisopo histoire ngo ko kima yamwana ngina bisayo ki on était na benyama botanga même dans la poto même sur la poto tout ça les sélection wana les deux grands chanteurs wana bakutani bango deux bazo sala ba duo moko na ba il faut ka ba Riana wana ndenge ba yemba yango
des fois on a essayé on a intercalé des salis succès il y a danger tout ça là qui balbum kuna oui au moins 6 chansons oui tombola ki siko tango to longo en Europe to kiti tomboli siko Choxa Ben Nyamabo avec Boziana donc ça là qui pendant histoire moko bien quoi. C'est qui tes vrais amis dans le monde musical? Pourquoi je pose cette question? Parce que tout à l'heure, paix à son âme, on a parlé de Ben Nyamabo, oui. Parmi les gens qui ont dû amener aussi un coup de pouce à Memabino Napoto. Oui. Mais est-ce que tu reconnais que Corna et Salaki ont plus ou moins 2 mois, plus de 2 mois oui. Dans morgue? J'ai entendu ça. Ça t'a pas interpellé? C'est comme ça que je demande, c'est qui tes meilleurs amis? Si. Parce que de ton vivant, comprenant que camarade Nanga et frère Nanga, Koreza, pourquoi n'avoir pas réagi? Mais tout ça, oui, tant que message de Joaquinga, ils ont un côté. Même si on a ça qui parle, mais est-ce que n'a pas évité pour nous mon qui n'est on dirait que tu belles tout dans question on a évité il fallait n'enterrer n'a évité. Bon, si y avait les moyens, tu pouvais. Ok, ce qui n'a pas de moyens, pourquoi pas? Bon, ça manque pas, c'est quand même le papa de Maître Gims. Oui. Ouais. On comprend. Tant qu'on a eu un message, on a dit bon, non, tu sais quoi, il y a traîné parce que tout que solo là, pauvre femme na bana batika ki, solo li, on est ni pour na makambo ya scolarité na bango tout ça là, to solo li na madame na la pauvre moi si ya Ben Nyamabo. Donc non, ezaki nango problème ya teki bon janana loko le sali boye donc faut on sala tout au foot partout on a na contribuer qui bon on a évité ndenge bato bazwa ki yango soki ezaki pourquoi pas soki ezalaki bon yo au moins to lobi yo za papa va Maître Gims tatou ya ko sala nyonso na oui pourquoi pas soki ezali na moment wana soki ezali te oyo ko monani ndambo na participer quand même bon. Combien de chansons? Non, il y a Zalaki Penza, Agi Patron. Ouais. A lingi musique trop, Ben Nyamabo. Nazo mona, non. A uti na instrument na Italie aye, non, juna Bozi, il faut tout ça la boto. A lingi musique. Est-ce qu'on peut dire que Liwana est qui interpellé par les musiciens congolais? Oui. Alinga musique petit finalement atika bon dirait bisu bonga natika ki bango makala natiki plus de 25 ans makala natika bango makala penja na perdre nini na éviter ce qui ebana continuer ce qui ça va continuer na éviter et na tuna ki bozi abino ben abana ko changer ba groupe mais bazala ki toujours na kati ya musique hein a sali trop na makala musique ba mais Nzambe a joué ça passage obligé hein il fallait kaka to reconnaître bien aya salaki zo comprendre ndenge zalaka mutu moko te anié makamba ben parce que ben ayaki patron alati so bankosa pour azaki na ba boutique banini na bisi soki na nini na passer une émission PDG nga penza il faut kosa wana costumana na kolata ngo leki na une émission donc qui est ton vrai ami dans le monde de la musique? Dans le monde de la musique ba chanteur ba musicien pire azala kaka ton vrai ami. Donc ba mi otokoli na moi penza côté comme na ko famille na zo mona évoluer na moko penza que il faut moko te pire azala kaka en fait ngape awa na biwa na ba collègue mais moko aleki bango tout mais oui ezaka na moko azaka pire bo betera ma solo kati voilà ndenge to séparer na évoluer ko boye donc parce que évoluer ko penza na tout ni pire yo ba pire nga bato to salaki la to salaki langa sa na mona ka bango ba frère nanga évoluer ko bozi Luka Kimia et na tout na ba pire na tout na rapo yo edengai pire yo penanani ngana bango nyonso donc soki na bi bango nyonso wana côté ya nini neti motoko la Kofi grand chanteur mboko na biso compositeur mne lokola le Mopao
Oui, t'es au Béminga. Yamabe. Yamabe, t'es un peu glissant. Limbi Sangai. Autant qu'il combo Yanani. Il y a Pirio, grand chanteur en Boka. Ah ouais. Et bien, dans le mariage, invité a été. Azak invité. Ayenda Yate. Donc, Azak invité, mais a invité. Nuit, moi, que j'ai na carte. J'ai pas compris. Oui. Invité à éviter. Ah oui. Comment un invité peut éviter quelque chose? Il y a frère Naé. Non, nga za bongo peut-être il pas za bongo netinga. Nga so na moni bon nous na fait wana mutu moko azawana to il faut na éviter nga na mutu normal na kota te. On a ebsaki yo. Hein? Ndinga na yebi. Ndenge tokola. Oh. Oui, tokola bongo. Donc ceux qui mon fit terme moko to ko lobawana donc na koko na. T'es sincère dans ce que tu dis là? Mais oui. Donc inviter na fête na yo ceux qui na moni que plus proche na penza za na boya te na ko s'excuser quoi. Mais fort nini yo sali en tant que Pirio, tu acceptes carrément que non, Pirio za na fête na yo. Non, moi je savais pas na we bango après que tango na yo ki yango. Ezagini. Ce qui il y a un problème. Ce problème, il faut que ça problème dans la télévision. J'aime bien. N'a organisé un mariage non. Ce qui n'a organisé un mariage non. Ngamoko. Et ça na mutumota qui pas qui fait. Non, et puis n'a vu parrain lek nanga bouboul yondela. Ah OK. Il n'a vu comme parrain. Ah il y mais organisation il y a mariage nanga mutako sala nanga ngote de Nambongo Nangai, Nabali, mère Azawana. Ok. Alors, comment fitir, comme madame. Ok. Fifi Juna. Bon dimanche, maman Fifi. Et bon séjour à Kinshasa. Donc, pareil, à gros, je vois pas celle d'invitation, l'objet Mouto Ayate ou Ayate. Non, on a droit. Ah, ok, c'est bon. Pareil, bon dimanche aussi. Yo. Non, on va pas rester là. On va pas rester là. J'avais une question, mais après tu comptes un peu dans ma camo et Talibiso Lelo. Avant que tu aies suffi le collet, wow. On peut comprendre Juna est venu d'où? Est-ce qu'on doit dire aujourd'hui au bandi Maramnyoso à Kinshasa, Toto Gozong a peine ndenge ya mboka, que bonambanda rapé au salaki moi. Voilà ton parcours un peu. Ok. Parcours nange zaboye. Olingi parcours ya wapi parce que et bandeli source. Et puis ça nous les années néné au botamagi. Mais là le problème au botamate, c'est-à-dire mon plaisir nango bandeko yo baningo kolana bon par exemple dans bandaka. Ouais. Sur ba vendre ta TV bien abeti solo. OK. Surtout pour monde na Kinshasa awa ba pas booster yo pe. So il faut yebeta kombo mi balé au banana bango. So na ibisi OK, mon père ibisi que aza militaire. Oui. À l'époque, bazana mutation, so sala que sangani à l'époque, to sali le loabo, comme kananga, to sali papa, to sali mbandaka, to sali bazomité à l'époque, il y a une année à mutation par-ci par-là. Biso to temps to qui sangani to kitimbandaka papa nanga toujours, on a toujours bazana 2-3 enfants. Pour biso to famille à 12 personnes, 12 enfants. Vous comprenez? Bateau, ndingo zingolo ba, tango to longwe, na komi na âge nene, na komi na âge ya ba, oui, 14 ans, 15 ans. Tuzongi susu na Kinshasa, na continue sous batik. Non, na continue batik. On a papa, bati azawa na Léodé, na camp, na Léodé awa. Amoni Mombulu pour Nazaki Naki pensa bana ba soda à l'époque ouais. Bon sikoyo papa moni que moi naza Mombulu trop fatini atini en armée. Bato ba bien moté. Oui. Comme na âge. Aucune armée. Na sala armée. On a ouais. Na sala armée na Kotakoli. Ba masu ananga zaki pauvre Kuda personne. Kufaki bazaki mo ibele ba recruter biso à l'époque.
puis nde nazali à breveté à l'époque na parachuté 2 fois na breveté nakanisi ba journaliste ya kala ya tango ya tango ya Elima Elima dimanche tango soko ko ba banila mbongo ye muta afishaka nga à l'époque na smoke na ngai na bere juna jana na déserteur wana siko na epanza du tout à l'époque bon na kimi armée tout ça là maman na ngai tant ba séparé na papa bazongisi ngai na tchiki lisusu to continuer tchiki na tenir des victoires à mais et simbagi te na continuer musique nde siko na yokutana na ba massa mosusu ko ba dona mon beti toke ko recruter mon pero na ibite suko ba maloba je t'aime juste ko benga à l'époque je t'aime toke ko zoyer po ya zaki mingi na pêche na ba frigo ni ba bino toko tonito monter mouvement donc histoire za mulai toke ko zoyer na camp Mumbele to zuye il y a Pesibiso albino na chanteur moko azala kawa ko po ya ki comme guitariste so recruter ki ngana dona mon beta ya kubeta guitare solo tango ayiko présenter njembo na ye oui abeti tango présenter njembo na ye moko Luciana ye moko ayembeli biso ngo bi na bisi dona mon beta na bino jo oyo ana suka na voix oyo soko meki ko yemba ona nde ya bimaki wana dona mon beta accordé que voilà je t'aime il faut yoko tia solo na njembo oyo biso to tia ba refrain to tia ba cœur. C'était comme ça. Mon père à Maloba, grand chanteur, Mboka Nabiso à l'époque, on a Mambolé à la voix de Ngungi, tout ça là. Voilà, c'est la matière en fait, on est baigné aujourd'hui. Ouais. Alors, à son âme, je t'aime, mon père, Mambolé, Bakenda avant. Alors aujourd'hui, ça fait plaisir qu'on vous retrouve et après c'est de génération en génération, on va cette fois-ci Kozonga maintenant la génération. On est allé les années, on est allé les années 70. Oui, si 60, on a 74. Ok. On a 73, 74. Ok. Alors quand on revient aujourd'hui, tu reviens à Kin, quand tu es partout au Kende, au la musique il y a l'élo. Quand Ozo se référait à Bino, est-ce qu'il y a une grande différence? Oui. Dans quel niveau? Oui, différence est allée. Différence, bon, Bisso à l'époque, tout ça qui est en famille, orchestre c'est sûr. Tout ça qui vient à Bisso, après, ok jazz, Frisa. De génération qui après bazaiko tuzaina bazaiko baiko zoasiko tour na biso kavacha à l'époque baiko sala isifi le collet les quattro donc bandako yokana soko moni les quattro bakabani de wemba Papa Wemba Kaboni na Evoloko, Kaboni na nini. Bon, il peut se chance mon Papa Wemba qui a monté, vivre la musique, et créer et le comme sous. Donc, et le qu'on a, ils agissent bien. Séparation, on a eu ma bête. Séparation, mais entente ça. Différemment d'aujourd'hui. Comme si quoi, la concurrence, on a. Ils ont bien ça va fruit nango. Papa Wemba comme dans un endroit à se confirmer, à s'épanouir, à voir naïwana et sali laïn, le monde entier, papa Wembati, accueilli. Bon, namoni Jossar, Tikali na Zaiko, applique les lelo, félicitations, monsieur Tozo Talaye, bon, nani Evoloko, ndé to salaki langa sar, ya Tikali langa sar naï. Donc musique eza ko évoluer ti balek baye na ko mona ba na ko mona sikoyo ba jibe baye na groupe na bango ya wenge avec Wera donc évolution bandi ko changer ti les lots on va les lots au monde ba Innocent Balume ba Gezma Wete ba Fabrigas tout cela en tant que papa. Qui sont les artistes Oyo pour ça de temps en temps pour bénéficier de savoir
Tant autant Est-ce qu'il y a le temps? Le temps, autant qu'il Inos, autant qu'il Fabregas, toujours héritier, Fali, Ferré, surtout Fali, Lacoste, toutes les heures de Nabasidio Napoto. Papa Zala toujours Sokotuni, Fali. Tout le monde a dit que papa a trop. Non, conseil kaka. Nayoki, papa n'ingabi ezaboé. Vous comprenez? Nous corriger peu, nous ebisa, nous ebi que bana baleki, bakomi na bazana plus encore ya ba mélodie, ba mémoire, ya neti ba Gims wana. Donc sanga. Pourquoi on s'appelle Loro Nanzembo Gims? Nanzembo Gims. Pourquoi pas? Le neti ba. Il va rythme donc on est dans le rythme. C'est tant ma salle qui s'appelle comme jamais j'étais là. Moi il tendait sala suka na succès. Nako yoka papa oyoki c'est boye do akena ngoye moko biloko mosusu to soustraire ngopo ezaki na tina te ozo comprendre mais oyo bimi yango na esala ki succès ezate na corriger nzemo mobimba non ya sali nyoso papa ayoki saka bango tu daju soka sali eloko bayoki sanga va ebima ngabi oyo za danger to comme loka ba master ndenge moko loka ba Fali Quel est, selon toi, Nzembo Oyo, Tango Vandaka, tu t'es dit, cette chanson, Tango Ngai na Vandaka, et colonisa biso pe na période na biso. Cela veut dire Nzembo na bino te, mais Nzembo orchestre moussous. Orchestre moussous. Oui, colonisa bino. Et puis il y a musicien. À l'époque, Nabiso. Nzembo nini colonisa biso tango tozokola. Oui. Pour nga nazoyi ba na époque Nabiso tango nasali bouquet de fleurs na antenne ba na kosala ne bosaka ba hit parade et ba chanson chaque année ndenge osala kawana. Na battre record na habite suki moto su alenga na record wana 9 ans ya succès ya bouquet de fleurs ba pesa ngai la voix d'Isaïe pesa ngai cadeau pesa ngai coupe. C'était ta composition? Si, bouquet de fleurs, c'est à moi. Un morceau? Vous comprenez? Un morceau? Cette fois-ci ne me prive pas quand même. Ngayo evunda nanga mokoe yanga mokoe ngai barebe foli nanga damu omeminga motema nyonso keina mwango natikali lokola ebole nakomi solo denge eyoyoyoyo kutu makila manduto manga makamani fifi kitoko na weli nini o kolata ya mpamba olataki ememisinga ngambo na motema nanga preferai tidanga wayo mabanzo simbanga lalala anga naleli autant immigré ke namonaka moto oyo nazangi akei agaze akoti nose ya nyokolongo na nko anga nabaye lolelo tida mutema ya pele mongo. Ça fait du bien, ça fait du bien. Mais à t'entendre chanter comme ça me pousse à te poser la question. Est-ce que Juna Janana a ça jubilé, a tika musique ou positionne Togo Peso dans le monde de la musique? Ndenge balobaka kaka musique eza nango no stop ndenge papa na biso Jano Bombenga ti lelo bazali eza te neti il y a dans tika
Adam Otika, ça sera peut-être son dernier concert. Si, on appelle ça exemple. Oui. Dengue avait Simaro Massia Bazalaki, père à son âme. Donc, Ngai Kalate, nazo sala album na Juna Family. Donc, bana balingi basala histoire na bango. Solo laki. Pour n'albaki bon, bana yo soba il faut na sala jubilé. Mais nazo sala au dernier album. Nasi na sala qui ça plus de 2 ans déjà toujours bawa. Mais bana donc Gims Gandhi au pinga Gims. Oui, papa, il faut tout ça là, et l'autre moko, comme ça, et bimambala moko. Après, au sali jubilé, on a mon idée, il y a ban les amis bêtés, on a accepté, on a vu. C'est musique. Donc, ouais, cela veut dire que ça sali jubilé dans le monde de la musique. Si. Donc, on a mon idée, bon, on a comme un jeu, bon, on va continuer. Pour on a mon idée, petit-fils de. Namoni bazo ngabi bon tina ba petit fils ba comme koningana na champ donc ils ont la famille. Comment ils te trouvent tes enfants? Ils te trouvent père, oui, papa cool, non c'est tout d'adjou abenga nga même pas papa. Donc on a pas rien ndenge to na kolisa bana quoi. Vejuna. Ça c'est d'adjou. Alors, viens tu là. Donc, il y a ça trop comique netinga d'adjou. Gimi c'est bango tout balingi papa na bango donc ba fan na ngai quoi pour ba ebi que papa pe azandoli c'est marié papa mais tout ça na biso te que bon moni papa ba respect ngo boté. To lié c'est comme moko na ba conseil na zo sauter bango pe ba zo sauter. Vraiment, comment tu gères leur succès? Oui, à l'époque, j'arrivais pas à Nabia bon au Bananga parce que ngai biso to tango tozo kola wa tozo mona elo comme sanga journal idée. Biso to en Afrique wa tozo ka journal idée à l'époque azo ça journal idée. Noir c'est noir biso tozo ba fan ya. Bon, il est arrivé que Johnny Hallyday a passé na télé, na TF1, tout ça, bon, à kumisa mono yanga Maître Gims, on a qui na télévision, na l'autre là comme par ça, na bougé, na bien bon. Johnny Hallyday a zotanga mono yanga, salinga ba Charles de Paul, classe bien na mona que oui, pour moi na sali banjembo, sali succès. Donc, Johnny Hallyday a digéré en côté, a félicité moi, et ça l'a bien moko. Et puis, à partir de là, on a dit que oui, en tout cas, nous avons makasi bano bamindele bazo kweya ndenge na mona ka Michael Jackson azo imba na nini bazo. En fait, au début, tu croyais pas. Même pas. Au début, je croyais pas. Au début. Tu trouvais juste les enfants. Pour on a trouvé Gandhi, Maître Gims, on a trouvé musicien. Et après une année, 2 ans. Et pourtant, Njoka a déjà succès dans le combat Gims. On a bien dans le combat Gims, c'était Gandhi. Bon, c'est le papa de Gims. Bon, on a qui pas raté. Si, on a baqué. Bon, il y a un serre naïwa landa et feature. Mais Maître Gims, c'est Gandhi. Gandhi chante. On a châtelé qu'on a bantoura quand tu n'as bien bon. Gandhi il parlait pas nanda quoi le baraté moi là-bas tout ça mais Ganda oui. Gims, si tu me suis là, donc toi là tu disais rien à la maison. Encore tu as préparé une mission à Edo. Il faut bien avoir les mains. Ouais, Gims. Ouais. Moi na calme. Timide. Puis na école au monde a bousculé, il parle pas, il y a un a fait X gang, il est pas chanteur. On a il a côté les. Vous comprenez? Donc pour protéger les Kenaï, il aimait beaucoup. Pour Gandhi, l'école à l'Obakate calme, maïle. Il y a des dessinateurs. Vous comprenez dans 5 minutes à dessiner. Ah bon? Oui, à Salipé, on a les tableau. Oui, tableau, tout ça. Ah, terrible. J'aimerais quand même te faire exercice, mais il y a un cadeau pour nous. Il y a un banane pour tes coco. Oui.
Comme ça, au choix, une chanson de Dadju qui te vient en tête. C'est laquelle? Ouais, une chanson qui te vient en tête. Non, non, un morceau. On a vu bien là pour te dédier, on a pas coco. Ouais. Aïe. Tu continues à le Congo, Tu vas dans la Gandhi Kassi. Après, tu as chité dans Dadju. Donc, Gandhi. Ouais, n'importe quelle chanson. Gandhi, Ouais, non, vas-y. Et dans ce moment, tu as dédié pas Bakoko. Ouais, mais c'est Juna. Vas-y, pas de problème. Ah. Pour dire que populaire, pas de problème. Ceux qui n'aiment pas Mukuse et que ça l'a bien été. Ngai n'a besoin de Mukuse wana. Mais c'est Juna, il faut baisser la musique. Vous comprenez? Donc, on a tout surtout tout là type costume. Azoyemba nzembona pona honorer papa nae pour kombona ya maître Gims balinga gite azala congolais azolo ayi entier a sali tout a immortaliser papa nae a immortaliser ngai quoi a présenter ngai a tenga na clip ya Monsieur Juna aimbi na bité soko titre wana Monsieur Juna a tse bandimika te ay ko sala sapé comme jamais. Sapé comme jamais. Juna Janana avant de signer na kiti ya fauteuil ya mokonzi mo telemi mais c'est Juna sti ba mindele ba antier bo ba tchaki tembe non aza mwana ngate ay ko identifier nga na sapé comme jamais ngo mona ka avant de signer na fauteuil ya baroi yemo ka simbikan asima na ngai pour Alex Bango que non c'est mon père Juna Janana ça peut comme jamais, ça peut comme jamais. Juna Jana nae. Donc il moko soka obinango na pembeni il faut que ça dit fa ce qui sangai s'appelle sangai. Et la chanson de Dadju? Oui. Dis-moi Dadju Zebele. Ezoya o na koyemba mom la. Non, c'est Toko banano depuis tout peut savoir va titre yo yemba mais quand on peut ça allez bon cette fois-ci je verrai quand même qu'on donne l'occasion à nos téléspectateurs qui découvrent un peu parce que nous venons de parler du clip la chanson qui t'a été dédiée par ton fils si tu veux. On va regarder cette chanson, mais je me récolte dédié en pas Mutumoko. Dédié Nzembo. Oh, il va dédié à Kiyo, mais il y a dédié en pas Mutumoko. À qui tu dédies cette chanson? Ah, na Mutumoko, on a ligné. Ouais, c'est un dimanche, au dédié on a. Waouh. Ouais, on a dédié en boss Eric Mandala. Eric Mandala. J'espère a fait aussi énormément plaisir à Willy Moucheni, très belle chanson qui a fait énormément plaisir à King Makiadi, très belle chanson qui a fait plaisir à Combs Moussampa, à Patrick Abouika, Simo Ikamba, pourquoi ne pas dire bonjour et bon dimanche à tous les amis qui nous suivent en ce moment depuis Lubumbashi. Vous êtes tellement nombreux. Trop de bonnes choses à vous. Je sais que tout se passe bien de ces côtés-là. Et puis, cette chanson, j'aimerais bien la dédier une fois de plus aussi à tous ceux qui sont en train de nous suivre à travers nos provinces. Merci à Roger Bandou, RB Fondation. Alors, de retour, ça te fait du bien, hein? Oui, très bien, Kitoko. Kitoko. À Sepeli. Quand je vois Maître Gims comme ça me rappelle déjà pour dire qu'il y a Dadju qui arrive le 11 septembre pour une grande production à Char Club. C'est ça. Donc, le 11, je serai là. Dadju. Ozala, le concert en haut? Ouais. Après des années confinement, il fallait pas bêta déjà, mais pour ça qui toujours. Ouais. Dadju. Mais tu sais, les Dadju.
Je suis jaloux, donc je suis jaloux, on a donc dans les langues parce que je suis jaloux. Donc je suis jaloux. Il y a même, ça a été même remixé avec Fali. Oui. Ouais. Fali, ouais. Na sepela ndenge mwana mata do ngabi non c'est pas na betele maboko daju a monter na octave mususu donc na sepela ki makasi mwana zo évoluer makasi tango comprendre ki frère na Quelle chance tu donnes à notre musique aujourd'hui, la musique congolaise, en tant que aîné, en tant que papa, en tant que mbiaka na makambwango? Quelle chance tu donnes à la musique? Est-ce que tu es de même avis na bandeko ba kenda ko ba musique na biso to kendeko kufa? Comment tu t'y prends? Excuse-moi, je mettrai des questions na ba réalité oyo nyonso musique et vivre na poto parce que yo pose là na poto. Non omoni ba na biso bo ba na poto ba zui lignée na bango ndenge ba ke wana yango wana oyo monde actuel ezolinga. Ouais. Biso toza toujours fonda na rumba na biso tokotika ngote parce que rumba biso tokoza rumba tango toza ko beta rumba il faut toujours mélanger, il faut to évoluer tozo mona bana bazo botama bazo créer tango ngana zomba avant rap bima ba américain ba misa rap bazo rapper tout ça là biso awa yelaki biso ngana obenga ngo RTL annonce na zoloba ati petit temps tu ya âge na mais comment ça il faut rappeler quand même maman oya botinga so yo kango pe rappeler moi ba nini mais grâce à RTL comment vraiment ça là tango na to yembiti to yembi banzem to yembi ba to yembiti sili bo siko nga vana yemba na bandi ko rapper na petite litoye petit à répliquer na litoye âge na été petit à quoi to baluki partout au monde ouais petite ba parisien ba débarquer petit à tengami bon petit lokolo tengami ngape na tengami carrément musique langa sas koyaka kotute na tchécha moi ndenge za like donc au moins parti on a zo rappé donc tant zo lo baba on ba rappeler ngabi papa tango bane ko sa ko lo ba tout de suite zo rappé ezaki rap na biso to ba mo après que soko boyemba kiti ale bandi ko lo ba bandi ko donc ezana ngo biloko alelo te biloko akala biso tosaki me bango ba ko pesa ngo kombo rap ba komi ba moderniser ngo ba komi ko rapper rapide tout ça là surtout game ce so rapper au côté donc ngabi bon donc nalobe qui m'a échappé quoi oyo ka blo mugele ko na mate surtout ba français na ngwa kawana mais game ce so il aki parmi le premier rappeur na France poiso rapper rapide koleka bango batutu mais comment oui na komeka na l'air no siko kaka ça biso chez moi wene to o rapper kaka to kaka soki okena ngope te oya bango za rapide na ko bate donc wa banati papa ngana papa ona bana ema kama bana yanze mona bango tata eloko moka ya improvisation kaka ya na ndenge mais na ndenge siko ya rap te na ko te français bango leki makasi Mekanano. Na ko mekandeni ba mekaka ka eloko mo boyata Jules Daron nanani. Te omoni bango ba rapaka rapidement. Bon tout ça air de olinga to si c'est émission sur télémi avant to ka bona o mekelanga mo eloko. Après on a au sexe alors. C'est bon. C'est bon. Alors les spectateurs allez-y comprendre, je rappelle qu'on a Juna Janana sur ce plateau avec lui, nous parlons de l'actualité. Mais alors, quels sont les souvenirs? Ça je voulais quand même demander, mais à mon corps, quels sont les bons souvenirs que tu as des Voloko? Quels sont les bons souvenirs que tu as de Papa Wemba? Quels sont les bons souvenirs de Verkis aujourd'hui? Et aussi quelque part, vous avez peine à Gina Fongue. Oui, tu à l'époque, oui. Quels sont vos souvenirs? Quels sont... Non, le vrai souvenir, c'est grand homme là, surtout le monsieur Verkis Kamangana. Oui.
apporté mingi par na finanga quoi. Quand il m'a dit bon Juna Janana na kosala eloko moko ekosala bien koleka bato koleka baninga na yo ngabi kosala eloko moko wa abi il faut arrêter nje moko oyemango yo moko. Ça c'est Verkis. Et puis au moment ndenge osala yo pour yemba na yo moko te. OK. Ngabi bon après 2-3 jours na osala na studio na ye abi bouquet de fleurs. Ça n'a pas bouquet de fleurs, tu un peu le saxo, tout ça là. Allez, abimisi il y a des cartons et tout le monde est langa stars. Na joie cadeau Oscar. Respect belé tata wana. Et tu es arrivé ici Sokoda et Bima, tu n'as jamais pensé? À Sokoda et Bima, il y a un problème belé à Sokoda, na ndeko na ngai. On dit pas tu es qui pendant ma musique na biso ate. Non. Nazo landa parce que comment que lokola baguerre moko boy ba front commun bato ya nyoka longo contre bato ya PDG qui mangana bato kala kawana au côté là. Bon na kawana donc mais le vrai président ya président nabiso ya Sokoda azanani nalingana yeba bon monsieur a intérim bon il paraît à devancer nini azwanga pe na éviter yo peut éviter mosolana bango baleti hein osolana bango si na osolana bango ba numéro na bango bungisa te ezali nazana kisasa te kasi oka tuna bango moko siko kaka te lokolo bisinga boy na ko mais yo ndenge omona président zanani hein yo ndenge oyokeli information nani président Sokoda te bango bale bazaki be président na adjoint dans et osiko babi adjoint comme président siko président comme nani hein président comme le contraire voilà comment le bien c'est hein adjoint a commis président parce que président comme nani président zone adjoint est-ce que ça va bien éviter ndeni yozoboya parce que yo moto yi makambo yo ngana kasi na utuna yo ibisanga yo moto banda ka on va tout na Blaise Boula OK il doit maîtriser peu makambo bien OK il faut tout na OK ba Blaise Boula wana alors on t'a vers la fin Blaise Boula ye moko leki nanga wana awe bisanga la vérité on t'a vers la fin de cette émission j'aimerais quand même donner l'occasion est-ce que bandeko artistes et musiciens au Baza à wana Kinshasa au Baza peut-être dans mon production ba jour aussi ils ont besoin d'inviter est-ce que tu restes dispo à répondre à l'invitation pourquoi pas déjà bandi déjà ko benga ngai na kanisi tozaki na JB Bin Adam Adam Lubumbashi c'est quoi dans Lubumbashi si tauna yaki ya bingai ah ouais oui ba photo ezali wana ya binga na madame ouais tu aimes bien c'est quelqu'un de bien si bon ndenga na ibi banda azaki na jeune garçon azo évoluer na donc fan ezavie janana donc alingaka akumisanga trop jatas Yoji bon et ça la nga ndeni leke akumisanga mingi boye donc il n'a sepelaka na makasi JB donc après tu restes ouvert pour être reçu na bandeko msusu ouais. On est pris par le temps, un message, tu vas regarder la caméra, s'il y a un message à tous les téléspectateurs. Après, on va clôturer, je vais vraiment te laisser clôturer cette émission. C'est vrai que Bandeko Baotalo, il y a tellement de messages. Message et pas Bandeko Baolando, Obana ba province, Baobalunga Balinga Rajuna, Baope Bazoa occasion au monde ayoté. Non. Un message. Message, OK. Ouais. Anata toujours côté. Ouais, je suis là. Nasina komaki na mboka na ngai mboka oyo esala juna janana ba fan na ngai
pour namoni baleki oyo natikaki basi bakoma na bagrade bakoli namoni na politique bagénéraux banini baleki na ngai bayambaki ngai kitoko awa moi natanga kombo te nakorate bamosusu nasepeli makasi donc nasi na ye vieju na ye naza toujours ya bino bozolanda ndenge nini malgré bozokanga lisusu te na musique mais musique ezali nabombeli bino ba œuvre ya kitoko oyo bolingaka bokosepela lisusu na style na biso wana lokola bana balingi toyemba tosangana toyemba na bango bana nakanisi boyebi bana basi bakomi na niveau wana bazopesa lokumu ya mboka na biso RDC na mboka bapaya eza plaisir ya trop bana na bino bana na biso bana Zaire bana ya RDC yango wana na sengi na bino pour soutenir toujours bana wana bana na biso baze belé na poto ezaka ka bana ngai te bana belé baza na poto bazo évoluer kuna okondima te kuna eza sous te oh non bantier oh siko penza biso bana RDC penza baza soki 6-7 ils sont tellement pleins. Donc Simbi France Europe Youssoufa ya na bango wana donc terrible vraiment mboka na biso mboka musique tozo senga kaka un jour gouvernement tia place ya ba musicien atombo la penza yango tozo zela. Voilà, je pense que le message est passé. J'en profiterai comme ça pour souhaiter bon anniversaire à Likondi Protège. Boubou Liyonde, il faut dire 20 ans, il faut le faire. Hein? Si. Pour l'entreprise. De Likondi Protège, 20 ans, c'est pas donné à tout le monde. Hein? Donc, à Sali Moussa. Oui, bof. Bon dimanche au colonel Rifé Mapela. Et merci à toute la grande équipe, Alfi, Shadrach Mbaki, merci à vous, merci à Adonai Mafuala, Freddy Ngolo. Un grand merci, bonjour et bon dimanche. Ça, c'est l'équipe technique qui a assuré aujourd'hui. Et Jérémy Lyongo. Voilà. Donc, un grand merci à vous, toute la grande équipe. Nous allons lever, comme ça, yo clôturer na yo na banini. Moi, j'ai dit, fidèles téléspectateurs, ça a toujours été un réel plaisir de pouvoir comprendre qu'on peut passer des bons moments comme ça. Et j'espère que tout le monde a trouvé sa matière. Skoyo neti. En fait, toi, on a rendez-vous yangai. Na maître Gims yanga na ye sikoyo to solo li to mituna photo qui une émission na secteur nini yo kopia mo idée soki yo to orienté mission côté ni pour na 5 questions mo pona esoka zuango na ebité pour ya terrible na ba réponse et ça prêt ouais na meke moko mena meka on par yo na meka question moko mena meka on par yo na meka après tout ça y répondre et la question na yé mais les qui n'ont par yo OK net maître Gims ako ya pe jour koza candidat président na RDC et le kalboso a écarté politique donc il pour politique te na toni kaka et na mutuna Obilwa Chani. Hein? Obilwa Chani. Naebi, bano yoba. C'était pour rire. Alors, moi, je te dis un grand merci. C'était un réel plaisir. Je vais te laisser clôturer cette émission. Oui. Tu as le temps de saluer tous ceux qui sont chers. Mais entre-temps, un grand merci. Merci encore. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Oui. Kinshasa Ndeni, c'est bon, hein? Non, c'est moi. Non, un jour, na plateau, na monakayo. L'équipe bien. L'équipe bien, na bangaki, ba question mystique, na monaka. Mais, na sepeli. Question, mais ça na ngomé. Mais, na kangika guti wana. Moi je dis merci fidèles téléspectateurs, à vous tous qui nous avez suivis. C'était un réel plaisir de passer des très bons moments à votre compagnie. Merci à Junior Koulele, merci à Dax Menayame, merci à Michel Mombongo, à toute la grande équipe et surtout un grand merci, bonjour et bon dimanche à Sam Pengombey, leader. Bonjour à Maman Gisèle. Leader en direct. Via Zaliawa.
Voilà, donc à tous les amis, je vous dis merci. Je vous retrouve prochainement. Et peut-être, si tout va bien, après cette émission, on ne sait jamais. Allez, moi je vous dis merci. Clin d'œil à ma maman chérie, maman Rose. On a un ticket lié occasion pour clôturer l'émission. Mais, tant que zonga, so kuti maman Fifi Nandako, oui, c'est Nazaël, moi cadeau un poste. Oh là là. C'est encore maman Fifi alinga ba poste. Ba poste ba ekomaka na poto kuna ese ekomi ndenge mususu. Ah, il y a bio. Il y a bio. Mais l'homme on a tout qui répondait ngate de monsieur Sili. Yo mona, qu'est-ce qui fait que bandeko na biso ya poto bazo comprendre te ba musicien pour ba beta ba concert. Yo vanda à peine à bango. Non, non, ça va? Oui, mais maintenant ça va. Maintenant ça va, calme, côté, siko ça va. Siko ça va, penza nazo tia matoi tant que yaya vieux pour la musique na biso évoluer donc siko penza c'est calme. Kalika moi améliore mike donc na sepeli ndenge ba événement kozala na moni le grand mopa au Kofi beta na moni leki na ngai ya kati wera fere gola wazekwa encore Fabregas bango ba beta na Lyon na kozala kuna. Ah bon? Ouais, bango beta moi vanga na kozala kuna po nazana famille côté bien no yangwana siko tuko pena na tigi aussi ça mais question ka ya komela a après na bimi gouverneur ambandaka komwena. Au revoir. Ouais. En direct. Vraiment, le lot. Ok, n'appelle ça bongo. Bambote, ebele, na ba ebangai. Bosé belé, mais moi écoute, n'attends pas comme belé wa. Na remercier Oya Yambaki Ngai, le boss Eric Mandala. Le boss, merci. Nakei Nayo, toza pe na likonzi protège Bouboul, Ayambanga Kitoko, na mama, amemi bisoti na seleti na ba côté na to sukoli na mai to lie ba mbisi ya frère na pêcher. Merci Bouboul Yondela. Bazalaki combien bazalaki ba Becker, Boula Becker, Wade Nimulamba, Didier, Tozana ba Bolange, Léonela et Sélé. On a pensé à Touba Yambinga, on a na mboka na biso. RDC, na bo sanité petit nangai, les promoteurs à Bamakambo, Gelor, Yaza producteur, oya bengisi, les Kinaye, Dadju, les Dadj. Ayako beta awa le 11 nakandisi bino nyonso bana RDC bana Kinshasa Dadju les Dadj Juna Azoya ako beta la bino ça fait longtemps. Merci na gouverneur na biso mboka Gentini Ngobila na bo sanité maître John Yomoko Ebindenge to sololaki pona Gouv na pesipe ne Rombungu Gouv bambote belé a petite sœur nanga ya kati a discipline ya yemei madame Fifi Juna ya na ye Miss Mississippi na grand ami na ye ya na ye Belembe bazé belé hein baleki bazé belé na bosani banani Dorcas ozawapi wana ezalaki bongo bangai bozé belé boskize ngai lelo na yaki pona na mona bino na vanda muke posa mboka na ngai koti belé kalate bana na bino ba star na bino bakoya awa pona ko investir wana ezalaki bongo secret munene il fallait na ebisa bino c'est le moment tozo ezalaka kama makambo oyo nzamba sunga maladi oyo covid oyo elimwa bana baya bazonga bazana posa bazonga na mboka na bango ba games baya ko
koinversi na mboka na bango ndenga lobaki kala te wa daju akoya nakanisi bapapi mboma bakoyamba ye bakointervive ya koloba ba vérité mponga na ningi koloba vérité nyonso te kala te wa daju azoya papi mboma azali wana akozala pembeni na ye na bajournaliste na biso nyonso bana balingi bazonga bakoinversi na mboka na bango ndenge basali kuna na Marrakech na Maroc wana ezalaki bongo papa Juna na koloba mingi te ba mama leki ba tata leki ba petit na ngai bana Dallas Ninel mwana na ngai ya suka pona boti bana ebele alobaki papa soko leki na télé kobosa na ngai te Ninel Juna azana yaya na ye Miss Noémie azana ba yaya na ye Darcy azana ba yaya na ye Daju azana ba yaya na ye Jesse Junior azana ba bana baleki ebele na sepeli na embrasser famille mobimba ya bana mboka bana Congo bana RDC ezangai Juna janana nazalia wa mikoloyo. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelman vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac.